Ce magazine vous est offert par Aéroport Bar. En mode rétrospective, magazine d'actualité au Lingala Facile, plus 233. Yamokola lelo e bandi mbote na bino bisika nyonso bozili baku ya kolanda yango. Président de la République, chef de l'État, la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité Kilobieleki, différents chantiers d'infrastructure na ville ya Mbujimai tozali awa na province ya Kasai Oriental. Mokonzi ya mboka abandaki nanu na chantier ya université officielle ya Mbujimai et sika wapi apalpaki du doigt évolution ya ba travaux en cours. Chef de l'État alekaki lisusu na chantier ya complexe scolaire Kalenda Mudishi et sika wapi ba travaux ya rénovation pe ya agrandissement ezali kobeta madada avec impact pe idéologie selon responsable ya chantier dans plus ou moins 4 mois misala nyonso ekosila. Enfin, Moukwan Tombolo Fachibeton a clôturé qui visite na stade Kachala Bonzola pour la même opération. Stade où il y a une capacité d'accueil, il y a 23 000 places assises. Tala, il faut qu'on a monté Mamabe pour la kobo ya transformation Oyo, République démocratique du Congo, ezali ko vivre. Moukwan Tombolo Fachibeton, population, ezananu na posa na yo, siama na ngwende na yo. Keyo. Mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité Kilobieleki, base agricole ya Nkwadi na ville ya Mbujimai tozali awa na province ya Kasai Oriental et sika wapi base agricole oyo Institut international ya agriculture tropicale ezali corriger usine moko ya transformation ya masangu pe ya manioko. Président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sepelaki makasi pour la matérialisation ya diversification ya économie pe a assuré qui soutient na projet Oyo à impact visible. Tangu azwaki maloba responsable ya base agricole ya Nkwadi atalisaki boye. Il s'agit d'une géante structure agro-industrielle qui cadre avec l'agenda de transformation de l'agriculture du président de la République. Et c'est un système qui est mis sur pied pour accompagner toute la chaîne de valeur agricole de la production des semences, de la production de masse des cultures prioritaires et de la transformation pour aller dans les ménages. Donc, nous avons les cultures prioritaires du Kasaï central et du Kasaï, de la zone Grand Kasaï en général, à savoir le maïs, mais il y a aussi le manioc et le soja qui devient une culture très très importante dans les chaînes de valeur agricole. L'année précédente, nous avons produit 650 tonnes et cette année, nous sommes en train de projeter tripler ces quantités et en saison A et saison B. Donc pour la saison A, le maïs que nous avons par exemple sur le champ, ça va nous donner environ 1350 hectares, 1350 tonnes je veux dire. Si on combine la production qui est en régie et la production qui est en milieu paysan, nous serions à 1350 tonnes environ. Esengali boyeba ke Institut international ya agriculture tropicale ezali kobimisa ba principaux produits à grande consommation na Grand Kasai loko la masangu manioko pe soya po na kotanga kaka wana. Le peuple d'abord en marche toujours grâce à Moukwan Tombolo Fachibeton.
Pour assurer sécurité ya batu pe ba bien na bango ezali moko parmi ba mission principale ya la police nationale congolaise yango ne justifia ki présence ya commissaire principal ya la police ya ville ya Kinshasa le général Silvano Kasongo na terrain les jours ya fête ya nouvel an. Le général capable, le général Silvano Kasongo akitaki ye moko sur terrain pour s'assurer que population ya ville ya Kinshasa ezali ko fêter na sécurité nyonso. Tamona bino moni ndenge population ezali na sécurité comme la police. La police c'est peli parce que bazaki na sécurité. Partout toleki ki mezali et c'est une chose à kasoki bato bazo tamona kimia. Ce qui bazana kimia wana c'est la police. Parce que mosa biso ya ko servir population. Alors, tondi maton mingi na policier, ça va salak, na militaire, partout tous les qui mezali, ba dans le miso les loba monainte, et c'est un biso ngwana. Ba commandant pe bazaki na terrain, commandant c'est bien, ba commandant Yassiat na terrain, qui mezali population, moi même ba wewa, ba la biso bango moko spontanément, et ni ko la kisake collaboration ça va entre police na population. Donc ma disposition avant, pendant et après. Pendant que déjà, pour ça qui parle le 28, le 29, vous avez déjà consigné, consignation à Bissot et aussi là, les 4. Après les 4, pour continuer sur un rythme normal. Concernant nuisance sonore, général Silvano Kasongo à Talisaki Boye. Vous faites ici, là, bon, on fait tes alibés là, les lots, faites tes alibés, les premiers, après les premiers, ce sont un rythme normal. On doit respecter, bien qu'on respecte, et dites à l'Assemblée provinciale. Musique 21h04. Parti à l'aider. Et Sengeli Boyebaki ata incident majeur mon côté ezalaki signalé avant pendant et après ba fête oyo. Boende zalaka le général Silvano Kasongo Musala Kitoko. Na moment oyo bato bazali ko célébrer ba fête ya Noël nzokande bango pe bamoni yango moment ya malamu pona konyoko la population tozali awa na commune ya Njili la police ya Mbata na quartier 1 oyo kumba makana l'homme de la paix l'homme de la situation le major Rémi Kanza dit mal à l'aise bana mibali oyo bozali komona ezali ekiri ya côté ya maviokele bango ba beti mama ya batuna zemi s'il vous plaît soki pe balingaki babotola ye biloko nyonso azalaki nango soki pe ba intention na bango ezalaki nini eyebani te boyoka lisolo parce que bino bakangi bino po zaki na ye te biso to zaki na ye te ta mesure ke te bakangi biso na yebo mukolo ngwa yaki parce que massa oba yo beti mosa zemi tu isaye ngana desi mosa zemi batali tu mosa zemi bazanga na hotel ki ngasani na okata na yeso lo ba bien dossier za bino kasi ya biso te yo kanga vela loba ngana zaki tu na tiki ngasani na okata na moni na wana batish kote e ko nyoso na se na sungi na sungi na ko na ko lo do ba menacer la façon ma bé ba o so ba violer ba c'est moi na Mususu yeyo ya moyibi nde akendaki kosasa biloko na chantier ya batu ayibaka ba matériaux ya construction yoka akeyiba na chantier bakangi kala libana kala libana sikonde ko yiba minga bazotonga ndako bateta chizo yiba mabaya pona ni zerana oyibelo na supermarché na yibi pete ezaki wana ezaki suki bakati mabaya c'est comme pas na ondenge ni comme pas na ngati bango monde kuna baye na ngoti awa na la police babien to yibi babike ngam na yibi yango bayizo mabaya yo somani bakange loko un civil pour yibi colère do na chantier na to ayem ta yibi libaya o ayibi libaya yeba kila na chantier batu Aliba Libaya a déposé, Atiki a déposé, c'est monsieur. Ah oui, lisu likolo ya lisu ya police ya Mbata na quartier 1 Musala Kitoko oyo wapi. Mon major Rémi Kanza mal à l'aise, population elobi Wumela Kidibate Boinde Zalaka. Kejo. Ok, ma fille là. On dit ok ma fille là. Ma fille
23 ndeko mwasi ndeko mobali papa maman esengeli kozala ekenge makasi po bamiyibi pe bachange façon ya koyibela baimage oyo bozali komona ezali video ya kamera ya surveillance tozali awa na moko ya basupermarché ya place oyo ezwami précisement na avenue Nyangwe na commune ya Lingwala musika te na so de mouton ya avenue de la Libération ex 24 novembre. Mwana mobali oyo bozali komona azali kosala semblant ya kosolola boye azali coopérer en complicité na taximen ya moto oyo bozali komona na sima na ye. Mission na bango ezali ya koyiba eloko nyonso oyo bakokuta na kati ya mutuka oyo. Tala apusani pembeni wewa pe azali kozonga sima malembe lokola baza bango mibale te. Tangu kaka amoni mwa vide ezwami akotisi loboko na poche ya sima soki pe azwi nini ngai na yo toyebi te. Apusani pene ya vitre pou abeti vitre epasuki asali lokola amata na moto peut-être ke bamoni epo bakima kasi amoni lokola liloko esalami te akiti lisusu akotisi loboko afungoli portière ayibisaki mbala moko amati likolo moto tui la mwisi ya zaza. Mon général Silvano Kasongo, le général capable papa soki à travers ba vidéo oyo to retrouver miyibi oyo bakangami et kosa la population plaisir ya makasi et puis to yebiso moko ko filmer bango basambwa et comme nini Mikolo ezoleka konzima to perdre mitema esielembi nanya batela kimia avenir eza flou réalité eza flou est-ce qu'ozomona ndenge to perdre patience Na cadre d'accompagnement, il y a vaste opération, il y a identification et enrôlement, il y a lecteur de Madame le questeur adjoint Yasseni Sylvie Birimbano à Salaki Ronde Lobieleki na quelques centres d'inscription Neti Awa na Lingwala. Nous faisons une supervision de proximité. Ce n'est pas une supervision en ligne. Nous devons être sur terrain pour voir comment est-ce que l'opération se déroule. Sur place, à Salaki constat, il y a un respect à procédure à suivre pour ne couper sa carte d'électeur Naba Congolais Oyo Bazali Koya et Belé. Je suis avec le président du centre d'inscription. J'ai vu qu'il y a une bonne gestion de la file d'attente. C'est calme, c'est tranquille. Tout le monde attend son tour. Ils sont en file indienne. On les appelle au fur et à mesure. Na oyetali secteur ya fourniture et énergie électrique, Madame de Questeur adjoint Yasseni Atalisaki Boye. La CENI a prévu au-delà de l'autonomie de la machine, parce que le kit d'enrôlement a sa propre autonomie. Au-delà de cette autonomie-là, la CENI a prévu des batteries au lithium. Au cas où l'autonomie diminuait à 40%, directement nous pouvons brancher sur les batteries au lithium. Et vous avez vu qu'à chaque kit, il y a une batterie au lithium. Et si les batteries au lithium sont déchargées, la CENI a prévu encore des panneaux solaires. C'est pour permettre à ce que les CI fonctionnent sans interruption. Même constat et Salamaki na centre Oezwami na université révérend Kim. À l'intérieur, à ce jour, ils ont déjà enrôlé plus de 119 enrôlés. Et l'impression de la carte, j'ai vu que l'impression de la carte est très bonne. Il n'y a aucun problème à l'intérieur. Et en sortant, je sors satisfait. Car c'est que même ba jour retenu le col jour férié, ba bureau ya CENI et kotikala pour les lits. Et que yo
Nani alingi kokosa ba Congolais ke ba détourner mbongo ya misala destiné n'espace Kasai pona ba misala inscrit na programme ya développement ya 145 territoires. Louvunu, bota la vérité yangoyo. Durant séjour na ye na Kasai oriental, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, inspectaki ba travaux ya ba infrastructure, notamment na Kabeya Kamwanga et Sika Wapi. A visitaki centre d'intégration sociale Etienne Tshisekedi Wamulumba, pe ba source d'addiction ya eau potable. Ce bâtiment, c'est une œuvre du service national. Une œuvre faite de main par le bâtisseur de la nation. Cela, c'est symbolique en ce sens qu'il a été construit par ceux-là qui autrefois étaient appelés clowns. Ils étaient qualifiés d'antivaleurs de la nation. Sur l'instruction du commandant suprême, de la République, ils ont été mis à la disposition du service national pour un encadrement, pour une formation, pour une professionnalisation. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aserondaki lisusu na Mupompa na secteur ya Kabeya Kamwanga na territoire ya Munkamba et Sika Wapi a inauguraki école primaire moderne dénommée Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba. Toujours na cadre ya ba travaux inscrits na programme ya développement ya 145 territoires, président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki descente na base agricole ya Nkwadi na ville ya Mbujimai et Sika Wapi batongi usine moko ya transformation ya manioko masangu pe soya, preuve ya matérialisation ya diversification ya économie d'une géante structure agro-industrielle qui cadre avec l'agenda de transformation de l'agriculture du président de la République. Bien que moi lenteur topi retard ezali na exécution ya ba travaux misusu n'espace Grand Kasai kasi avant ya ko regagner Kinshasa après 5 jours passés na Kasai oriental, mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki très satisfait pe assuraki soutien na ye l'ensemble ya ba projet oyo a impact visible. Avoir ensemble ya ba réalisation oyo benemi ya peuple congolais ba dengolo miso bazali konyonga pe bakomi koluka kotambusa ba information ya lukuta soi-disant o ba détourner mbongo. Sonie bokubatama binoketo Fachi Beton misala. Fachi siama na ngwende na yo. Eke yo. Ensemble. Gouverneur militaire ya province ya Ituri, le lieutenant général Johnny Lubo Yankashama échangea kilobi eleki na ba jeune iturien et Sika Wapi à travers message nae à sensibiliser kibango po baye bana ko cohabiter ba cultiver kimia en évitant ba acte de violence oyo ezali ko déstabiliser province na bango. Ça devient un problème. Nous devons nous réconcilier. Ce qui s'est passé là, il y a, je ne sais pas moi, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Vous êtes ici, on ressasse les mêmes choses. Tout le temps, on ressasse les mêmes choses. Ah non, vous savez, chaque fois quand les gens viennent ici, ils vous rappellent toujours des choses. Ah, vous savez, en 1999. Ah, vous savez, en 2000. Ah non, vous savez. Donc chacun prend la date qui l'intéresse. Il y a ceux qui évoquent 1999, ceux qui évoquent 2003, ceux qui évoquent 2012, ceux qui évoquent 2017, et ceux qui évoquent... Et quand ils n'ont plus de date, ils disent non, nos ancêtres. Il faut qu'on arrive à une culture de la paix. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Hein? Vous avez des problèmes, vous essayez de parler entre vous. Il faut qu'on arrive à dialoguer. Enfin, il faut qu'on arrive à parler. Nous avons beaucoup évolué avec la MONUSCO qui est ici. Nous avons organisé des dialogues intracommunautaires. Nous sommes presque à la fin. D'ici là, si nous arrivons à terminer avec la dernière communauté, parce qu'ils sont entre-temps allés à Nairobi, si nous terminons, nous aurons maintenant le dialogue intercommunautaire. Et c'est une rencontre où le chef exécutif provincial militaire et Zali ko s'inscrire dans le cadre d'activité sur lutte contre haine intercommunautaire. Tant que vous pouvez dialoguer, ça va.
Tozali awa na route nationale numéro 43 na tronçon compris entre commune Yentelepe, commune Yamaluku, plus précisément na village Kimpoko et Sikawapi, érosion misatu ezali déjà menacé nzela na ndenga kusakana te. Ba kondi office de route basala qui descente et Sika Oyo pour na koluka déjà ba solution rapide pour kalate. Il faut avouer que la situation des infrastructures routières intéresse au plus haut point son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Et comme nous sommes là, ce que nous constatons, ce que nous notons, c'est en son nom que nous le faisons. Et je crois que la population qui nous voit sur le terrain en train de constater cette menace qui guette sa quiétude doit déjà être apaisée parce que très rapidement, l'autorité de l'État est saisie de la situation et la solution ne va pas tarder à venir. Et c'est nzela oyo ezali nzela moko très capital car ils ont permettre facilitation ya commerce transfrontalier entre Kinshasa et Brazzaville. Ezali pe exactement bisika oyo bakosa la construction ya pont rail oyo relié Kinshasa et Brazzaville na objectif ya ko désenclaver bisika oyo. Question ya kotikala na vision chère ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toujours dans le cadre de l'assainissement de la ville, province de Kinshasa, de Major Rémi Kanzadi mal à l'aise, Atalaki Mobangi na descente dans la commune de Massina, plus précisément na Pascal Abandaki, tout d'abord na niveau ya boulevard Lumumba na Seyaso des Moutons, pour na kobenga na mituka nyonso e par Kakawana et Telemaka sans but, pour na créer bambouteillage ya kosakana te et puis kobenga na ba marché pirate oyo salama wana bino moko botala ndenge nzela etikali polele pe circulation ezongi kitoko. Juste après, à Kota Kikaka na Mupandi, bino mokobota la modèle balabale kangama nzela nyonso et komanango wenze. Toujours proche de la population, Major Rémi Kanza mal à l'aise a échangé qui na bateki et Sika Wapi a talisaki bango boye. Mukonzambo kabi ke barte principal nyonso ba marché et kota bakati. Ate principal faza polele. Toto kutoka na barabara boye nebo tsewa ko nyango te. Mama to nzambo kala biso. Moko eza biso ya musu te. Tane moko komi. Yebisa pesa ote ka santé tebona. Santé. Yebisa teloma. Il y a un marché, on va marché à 4 ans. Pourquoi il y a un marché? Place comme la sécurité, 18 heures, comment tu vas avoir ça? Comment tu vas avoir pareil? On a dit, Pablo, on va voter le soir. Il y a désormais, au moins, on va avoir les champions. On va vendre la ville au Congo. On va avoir qui dans le soupa. Même si on a bien un peu de temps. On va dire, maman. Nous avons besoin de nous dire, nous avons besoin de nous. Vous pouvez être Bisomoko. Salon, on va salon, on va faire ensemble. Chef, on va faire le capiro, on va faire ça. On va faire un petit coup là, on va libérer. On va poser à vos pètes. Vous êtes? Ah oui, Boende Zalaka, Major Rémi Kanza mal à l'aise, Moussala Kitoko, Tchangu Namaboko. Keyo. Kanza mal à l'aise, photo qui est sur le terrain, vous demandez. Maramutu Eza Kitoko, vous demandez. Njela et Fongwami, merci beaucoup de continuer. Na Kinshasa et Ndakamabe, temple de l'ambiance ya Tchangu, aéroport bar Kimbuta, cadre idéal pour na divertissement na bino, pe pour na détente ya kitoko, na conseiller bino aéroport bar Kimbuta. Oh mais la moi kopo ya malili avec vitrine bien équipée na ba DJ professionnel pour na komema bino na ambiance moko électrique.
bongo ba installation hygiénique zéro infection esengaka nde boye ozomela na esika ya kitoko pe sécurité. PDG Oniva charge ya Kimbuta lobi aéroport bar Kimbuta saute mouton vitesse ya TGV ba voisin ba kozwa vaccin pour troisième vague eza makasi deux fois te otie libaya tolambeli yango. Donc désormais ezala pona ba manifestation na bino nyonso espace réservé ezali. Outi mikili ya poto ozalaka na Kinshasa oyokaka boulevard Kimbuta na sango boye malamu na aéroport bar Kimbuta. Posoki oyaka Kimbuta okota aéroport bar te seke nanu okoma Kimbuta te. Nani akoloba lisusu? Aéroport bar Kimbuta Mbatambuta. Hey Kejo! Nina Wesilaka te tokomi na suka. Merci pour la confiance et fidélité pour les matés couper ça na magazine na bino d'actualité en lingala facile vous sepela ki na ba image vous ça merci na Gelor Tawaba Air Force One l'avion du boss azalaki na sima caméra ba bébé ba matabakita ba balkol mabile na préféré bino ekeyo oui. Ce magazine vous a été offert par Aéroport Bar.